Bonjour chers amis, bonjour Balansomi et Kolo Congo. Mbote balandi wa biso banso na kati ya lolaka ya Mvuluzi. La voix du peuple Congo, VPK. Oyaka po esosula, ba réalité, la vérité. Ata o boyango, ata o kimi yango, ekolanda yo. Eza lokola lumière, ba bomba ka yango te na se ya mesa, ekobima kaka batutu bakoyoka yango. Bande kobana somi ekolo Congo toyelelo na émission ya Kafu Kafu. Oto bengi l'investigateur. Investigateur to sel investigation na biso toke na ngone ekolo Congo. Ba bombe la biso sekele. Un pays oyo impunité tonda na mokili mobimba. Le pays des criminels parfaits. Un pays oyo tebike les traces de crimes eza sans trace. Boma na yo moto, lobo tamboli na yo, bayebi na bango te, bakosala enquête te, ekoleka nango normal. Mais vérité elandaka bango ti ekoyeba na makila ya moto ezalaka moto. Soko bomi moto to bomba naki ti lobby makila na eko interpeller yo ekobima ekoyeba ke yonde moto obomaki moto wana. Bande kobana somi ekolo Congo ba oba mesango na biso na kati ya VPK la voix du peuple Congo. Lelo to la kaki bino to kopesa bino sango. Oyo masolo o esalake batebele bayokaka na lelo ke bato mibale bazali benemi juré, bazali ba opposant. Et là, konini et comme si bango bazala ba opposant. Et c'est vrai que Moïse Katumbi azali opposant à Kabila Bolanda. Bandeko tokobete la bino le kambumoko eza important pour boyeba et là konini et c'est là que bato mibale ba yokana te. Un eza problème politique te, archi faux. Et loka bato mibale bayoka nakate eza makambo ya minene. Toko banali boso comme sabino pourquoi et nani abomaki Katumba Mwake. Katumba Mwake oyo bayebi ete photo na ye yango. Katumba Mwake akufaki na nini po ba montaki scénario boyoka ki bino moko bomona ki ba photo scénario avion jet oyo ya Moïse Katumbi ebomaki Katumba Mwake. Comment ebomaki ye yango biso to ye to kundola to bisabino vérité. Bande ko bana nsubi ekolo Congo et loko ebomaka Katumba Mwake to ko bisabino boye. Moto to bengi na kombo ya na kati ya mboka wana na kombo ya Hippolyte Kanambe. Azali na système moko to benga kaka système ba criminel. C'est-à-dire Kabila ou benga Kabila Hippolyte Kanambe a joué un coup. C'est-à-dire problème na ye zalaka nini soki yo proche na ye oyo to funda moto lebi ke moto yo asali yo boye alingo sala mabe azako sala boye. Kabila ebisaka eke amène-moi sa tête. Et là quand boso boka la bango amène-moi sa tête. Nengo yokaki oyo butete. Butete akufaki na kata Kinshasa parce que Kimbuta akendaki epaya Kabila ko ebisa rapport ya butete azo ko sala na kata parlement azoko attaquer bango et alors Hippolyte a ebisaki Kimbuta amène-moi sa tête. Voilà Kimbuta alekidaki butete boyebi yango butete akufaki azaki député provincial na kata ville à Kinshasa balikidai. Et bande ko bana nsumi ekolo Congo et loko nini elekaki na kata bato mibale. Bato mibale Katumba Mwake azalaki na proche ya Kabila na kati ya Palais de la Nation. Katumba Mwake o bozali komona na bilili azalaki directeur proche ya Kabila mutabane ko décider ezalaki Katumba Mwake. Katumba Mwake azwaki
COP nenge to benga kango to mesana COP mission banani babimela kie na kati ekolo Congo ezali ba oyo ya mboka oyo bomonaka boyoki na kombo ya ba iranien babimeli balobi ke tozali na masolo toza nango po tobi ke oza proche à président ceux qui ont décidé masolo ko marché COP ya nini COP ya uranium ya Congo ba iranien bazaki na besoin na yango bakeko bimela proche na ye nani Katumba Mwake alobi oui c'est possible mais Katumba Mwake alobi te connaissant Hippolyte chef na ye Kabila na kobeta COP oyo na Kabila te mais na kobeta COP oyo na gouverneur ya Katanga Katumba Mwake azu voyage ake wapi na Katanga chez Moïse Katumbi alobi mwana mai mwana maman yoza pire ngai te bani très bien comme te considère on a kati ya Katanga pende kona yo katete katobo para mutakatanga mais na yebi ke bato tozala bango baza ba congolais te Hippolyte Kanambe na bato na ye baza ba congolais te na lingi toza na COP moko na lingi na associé yo na COP wana toko bimisa uranium toko tekela banani toko tekela ba iranien uranium wana ezala code entre ngana yo président ayeba yango te soki uranium wana ebimi yo ko bimisa ngo ke nango livrer bango mbongo wana eko permettre biso tozala une grande puissance que toko bengana bato yo na pouvoir Katumba Mwake a présenté Katumbi dossier wana Katumbi a lobby mon frère c'est une bonne idée tikelanga temps na raisonner ndengini to sala COP bande ko bolanda Moïse Katumbi a tikali Katumba Mwake azongi na Kinshasa sans trace avandi Katumba Mwake na Katumbi ndenge nini oui on prépare toujours préparer ma colis y a pas de problème ekosimba Katumbi abaluki Katumbi ayeke kokutana na président onani Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Katumbi akute na ya lobby ah je t'ai dit moi je ne peux pas te trahir tina boyoka ke Katumbi ne peut pas trahir Kabila je ne peux pas te trahir mais regarde mon frère motoyo wana o ala pembeni na yo aye ko trouver ngai kaza na COP ya uranium moto yango pembeni nani Katumba Mwake azana COP ya uranium oyo ke tolingi tobeta ngana ye mais na bangi pona lingi na ngate zo ba problème na yo yango na ko sinale yo bomba ngai donc c'est à dire que moto wana ana besoin abakola yo ka songi ya Katumbi na paye ya Hippolyte Kabila lobby ah bon c'est vrai ça mais oui parce que dossier zali na maboko na ngai et tu préparer même ba uranium wana keneme na boy ke ngai lobby yo ka ke boy yango na sali balbi bon OK y a pas de problème na ningi mutuna yi yo yelanga mutuna yi Kabila avant de calme préparer mission Kabila qui prépare mission à lobby nini a bengi Katumba Mwake à lobby monsieur le directeur du cadre ya cabinet proche il faut okende na Lubumbashi kokutana na nani na Moïse Katumbi azana ba koli moko il faut remettre au main propre oyela ngai yango Katumba Mwake qui prépare l'avion avec un avion normal, ligne normale. Alors, il ne t'en fait pas, vas-y na ligne normale, mais na retour, Katumbi a repris ça au jet naye, au kozonga na yango, Kinshasa. Et voilà, Katumbi, Azunzela, et Katumba Mwake, Azunzela, destination Wapi, Lubumbashi, Katanga. Akeiwana, Kabila ayebike, Katumbi ayebike, Kabila atindeliye Katumba Mwake. Katumba Mwake sur place na terrain. Moïse Katumbi a lobby bon voilà na choité
il faut qu'on monte coup. Kouana, a bengi nani, a bengi, moto to bengi, Marcelin Tisambo, a bengi, oyo mususu to bengi, azaki, ambassadeur nani ngonda, a bengi bangwa lobby, bande koboya, tozana mission. Tozana mission, il faut effectuer mission moto qui na Bukavu, bisonnos tout ensemble. Donc, quand tu m'as manqué, babomake wapi, babomiye, na Lubumbashi. Mais, c'est une stratégie, lobby, toko tient na kati avion. Moto wana bateau, bazala qui ne bangon tout ba hélicoptère wana bien. Babi non, ezali boulot, oyo, mutasengi biso yango to sala ngo ezanani chef. Chef atini biso tsa musalo yo, boza obligé ko obéir. Si vous obéir yango te, c'est votre problème. Bande ko bolanda. Babomika tumba mwake batia babi non to kende to ko sacrifier avion mobimba l'air avion ne ko kufa to ko bake non akoyaki na kati avion l'air avion koyaki yango wana katumba mwake akufaki ba monter scénario na bango très bien yango bomonaki avion oyo jet privé oyo yakatumbi ba sacrifier yango pour na ko déclarer la mort ya nani ya Katumba Mwake. Bande kobana somi ekolo Congo, boyokaki aye ebembe ya Katumba Mwake eningisi mokili. Katumba Mwake akufi et to moni défilé na ba bomi, ba criminel, ba assassin numéro 1 ya Katumba Mwake bango moko omoni azali wana ezaye de souté. Soni azoko mona ke l'homme oya lali na kata cercueil oyo yende mutazali assassin numéro 1 avec son ami Moïse Katumbi. Voilà. Bazu Katumba Mwake bakei kokunda Katumba Mwake destination cimetière na ye yango boza komona. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bande Kotolanda. Katumba Mwake akufi bakundi ye dossier na ye clos. Kabila qui se met debout, à l'objet Moïse, dossier wana ça va maintenant, yo luka moyenini, osala, kop wana ndengenini. Oui, kop wana c'est bon, batu wana to kutana na bango, toka na bango, comme na zana dossier wana, nako kenoko sala yango. Ok, livré bango. Katumbi qui prend le marchandise, l'uranium, qui livre na banani, uranium congolais, a qui livre yango na ba iranien. Ba signé contrat ba livrer marchandises et kei. Ba toana pe ba jumbongo ba futi na nani na Moïse Katumbi. Bolanda bandeko. Oyo makambo oyo ezali makambo moko très important. Ba pesi mbongo na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azumbongo wana keko loger ngo wa ba keko lalisa ngo wapi na Afrique du Sud. Akaboli des comptes. Compte moko 50%, 50%, bande de kobo excusez biso chiffre to éviter. Mais moto a pesting en version de kamwada moto ali kolo. Wa singa na bomba ye, moi to yebaye, kombo na ye exact. Alors, akaboli mbongo wana 50-50. A bombi aye ko kutana na Kabila. Alors oui, effectivement, na kendaki marché wana, mais bato ba mauvais payeur. Bah, les Iraniens sont des mauvais payeurs. Avec cette histoire d'Iranium, de l'autre que la bango, bah, fouti bien té. Ou bien, bah, fouti en montant, tokana na bango, et comme il manœuvre, tout ça, yo mourir beza ma comme ma cop, donc, moyen, la d'abord, une dono mingi, exacté. Donc, voilà, bon, pesca bien, bon, yanga, isa wapi, tiens, on a compte, kuna, bon, aïe, bah, on mouro, bah, continue, bah, kele kocha. Bon, ya nani, ya Hippolyte, bah, kaboli na ye na Katumbi. Donc, moitié Katumbi, Katumbi a présenté qui Kabila, Bakaboli a reçu Kabila, c'est une partie, il y a Matika Linango. Nzambe Boyoka, Ezali Kolanda, Boyoka. Et les gars, papa, Vanda na Bango, va continuer à sont les grands amis, ils vont complices, ils ensemble, ils luttent ensemble, ils lient ensemble. Et là, on est les sous. Il nous faut encore stock mususu ya marchandises.
il faut descendre où à Kinshasa comme Katumba moi que mututo bandaki likambo akufaki tokunton kutela kaka tokutana kaka na yemoko président ba iranien ba sengi rendez-vous par l'ambassadeur na bango ba kutanina président Hippolyte Kabila alias Joseph Kabila. Joseph Kabila lobby pour quelle affaire? Bah yé non et bon tout soit qui mbalele qui tout cela qui ma solo iranium boye bien moi il est très bien on voit que vous bon on a bino et puis tout le stock mususu. Kabila qui dit non vous êtes de mauvais payeurs. Vous faites de mauvais pères, comment tu as gagné la Bible, vous avez le kamalamu, et pour la refuta, vous fouti ma bé. Ben, Iranien va lobby, mais arrêtez, monsieur le président, s'il vous plaît. Bishop a fait ça qui est bon, comme il faut. Attendez, ben, ambassadeur na bango, bah, tini délégation vite, bah, qu'est-ce qu'on récupère, Mikanda, oyo, bah, signa qui n'a katumbi, na wapi na Iran. Bah, yé, bah, lobby, regarde, c'est ça. On a servi, on vous a donné cet argent. Regarde, bon, oh bon? Bon, puis ça montant, c'est vrai. Ok, ça va. À rentrer, je vais vous rappeler. Bah, Iranien, bah, Zongi, bah, dans le séjour, Nakata Kinshasa, bah, Vandi, Kabila, Abengi, Soriano, Katumbi. Soriano vient. Soriano qui Kinshasa. Mais cette histoire, c'est quoi? Bâton, mais, oui, président, oui, effectivement, Nalinga qui kolobela yote po, bah, compléter que moussou après, tout ça, boy, mais non, c'est ça, on a bombé, on a na compte, na carte, na Afrique du Sud, boy. Kabila lui, mais ce n'est pas vrai. Mais pourquoi tu m'as menti? Non, 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 attendez, de toute façon, je vais aller chercher cet argent, je te ramène. Katumbi a zongi le Bumbashi. Tiende ko Lukambongo, Katumbi a voyate. Katumbi a lobby à sa stratégie. Oh, ben, nako yorake, ba kotisi, otobengi chungu mwanza. Asangisi bangwa lobby, ah, tali le kamouza ko ye langai. Le kamouto beta ki le soro moko boye na ye tato wana, mais, ah, ezo kenendenge mabe. Na préféré, to provoquer déjà conflit. Pour éviter qu'il a continué à tungisanga pour faire argent wana. Katumbi na moto abengi na chungu mwanda lobby pour le provoquer pour le bangi ça y biso na bakatange toko CDT to yibi bakamunaye à le déclarer troisième penalty. Voilà bande ko likama troisième penalty epini. Oui, toko tolérer souté troisième penalty epini. Kabila lobby c'est quoi? Na moni moto ko mo sakana nga na wala c'est pe ngapi na za teti. Kabila prend son avion, boyoka ki ba seri wana, Kabila descend na wapi na kata Lubumbashi. Tina bureau ya Katumbi. Boyoka ki ba seri wana ke oh matan, bozo mona makabazo bima mususu, mais bango bazana dossier mususu bazo welela. Katumbi a lui pe ngape na ko CDT, na laksa bango pe ngape na za gouverneur ville ya Katanga a créé puis ba bande na ye oui tête à tête boyoka ke ba serrer ko leka mikolo ba sanda ba mbule luto leka ba tension zeke na kata Lubumbashi Katanga c'était à cause de ça. Katuma mwake Katumbi azumbongo apese chungu kakumwanza chungu mbongo yango to salele mindo to salele ba film tout yo ganga comme ça au bangi c'est Kabila pa lobi na ko banga te. Soriano, où est mon argent? Abimile le bureau, où est mon argent? Je te dis, ceux qui n'ont pas de bon côté n'ont pas de Soriano, ceux qui n'ont pas de bon côté n'ont pas de à côté de la sœur, Karine, tu es notre sœur. Dis à ton mari, mon argent, ayebi. Aya ko pesa ngambongo nangai. Karine a lobby bon, je vais demander secours nanani na Paul Kagame à calmer Hippolyte. Paul Kagame qui appelle Hippolyte, Hippolyte dit non. Moïse doit me donner mon argent. Voilà, cinéma et bandit. Oh, bon, Monique, oui, Moïse a lobby, Kabila a lobby, Moïse n'a pas besoin de yo. Il faut y aller à Kinshasa, Moïse a lobby, à Pana. Apana ndugu yangu na kuya pana na lubu na Kinshasa. Moïse
il va bimisser ba dossier wana ba arrestation tout ça ti Moïse a lobby a ebisi ke non ngai nako lukula ke na free sinanga luka mumando za mbongo na yo na yela yo o boyo ke Moïse Katumbi a luki moyen surtout Kabila lobby orobimate o boyo Moïse Katumbi a commis na avion baka a commis malade a kwei basali boy scénario film Moïse Katumbi akimi azundela akimi na Belgique boyoka kiye na lelo opposant na kati ya Belgique. Donc voilà bande ko balansomi école au Congo o ezali li solo ya 20 to sibino bande ko balansomi école au Congo bo paza sango yo pour vous dire que Moïse Katumbi avec Hippolyte Kabila ne sont pas des opposants. Problème bandela ki bango ezali problème ya mbongo. L'argent, il y a iranium et le Congo, oyo est sacrifié qui, katumba mwake, katumba mwaka kufa qui pour la dossier wana, il y a bon iranium, oyo ba teka qui na Iran. Et voilà cette histoire, oyo ekutaki via motomonene, to bengi na kumba katumba mwake, akufa bakundaye, boyebi. Donc, cette histoire, oyo, likolo ya l'argent. Oyo tato yo mbongo ya kolo Congo et comment ya ye mon argent. Et voilà, bato ba kufa, bato ba kenda na sama bele, le kolo ya l'argent, oyo ya yaki na 100 même 1 euro na poche, le lo comme millionnaire, a bomisi bandeko, ndenga ko sakanate, et biso moko bana somme kolo Congo, les collabos croient toujours que na simana Kabila bako bika, ba yebite qui était cet homme. Cet homme oyo a bongi si bamboka ebele. Cet homme oyo a tongi ba résidence en Afrique du Sud, Etikali. Après quelques temps, il va oublier ça, sa famille va oublier ango. Et pour votre information, Kimbuta to ebisiyo, to dans un dossier non maboko. Kimbuta, là où tu envoies l'argent, chaque fois ba colis et yaka. Na Bruxelles, indice na peso déjà. Agence wana Mondele. Mondele muta 4 sakana mbongo na yaka na ngona kati ya poto. Pas moins il y a 50 000 dollars. Chaque voyage, chaque mercredi, Mondele wana yaka na mbongo wana. Niko tanga koma Mondele wana te pour ko épargner yi. Mais na lobby, ngana zana dossier wana na maboko. Mikole zali koya na ko beta lisoro ya Kimbuta. Yo bana ko bisa batu église. Qui sina qui ndoki na yo loba que patriote campagne zo ya que yo ko supporter ba église wana tout ça mais bino pe bandimi mais ki muta zo boma bino na nzala na kati ekolo Congo mbongo zo tinda na Europe awa ezo ko ya mikolo nyonso asomba villa na Canada asomba ndako partout bino bozala nzala e boza ko kufa na nzala ba kisa na bo pito bo tonsi bo ba cimetière mais bo yukela kama wabino mokote. Bona nini bozo tonda na l'église wana pour pesa ka puissance na ba pasteur wana ba nyoko la kabino. Voilà, te sougi l'émission na biso alelo awa to pesi bino rendez-vous na biso lobby na émission na biso mususu ekoya pour nous sabino que en conclusion ces deux gens sont ensemble. Ba stratégie na bango ensemble. Oh que sama à partir à Kigali, ils sont pas des ennemis. Ils ont solo ya mbongo. Et là, comme ceux qui sont aujourd'hui, ne sont pas des opposants politiques. Kabila et Katumbi en politique, bah yebi rien. Histoire n'a bon l'argent sale d'uranium congolais vendu na Iran. Voilà. Et là, comme ça, bango, bah ennemi, yango wana. Merci Nabino. Partagez nos émissions. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne VPK, la voix du peuple congolais, le Laka Mvuluzi, Oye Panzera Kabino Makita, to Senga Kabino peut tout le temps, Bobo Sanate Bandeko, Oye na quelque chose, Yako Sala, que Oye début sur la kata chaîne, la biso, pour être to avancer na yango, ezalaka to senga kaka yo bele longonya omboka yo na geste ko sala numéro ya bic na biso e-bank na biso yango wana o bazana étranger. Merci Nabino, matondo mboka bino to pesani elaka nde lobby.